Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation, na biso, na poko ya lelo potokota na partage toko bonde la. Merci moyenge benenzambe, papa o tolinga mingi, papa o ya linga biso koleka. To tiki moma o na kati na maboko na yo. Maloba ya moto kome makufa, me ya yo nzambe na bomoy. O ya sala lola na mokili. O ya tinda Yesu Masia, o ya la parole de vie ko sauver biso. Ya yo maloba na yo ekopesa toujours bon moy liloba na otango ekitaki elati nzoto to bengi yango Yesu Masia yaki kopesa biso bon moy na seko aleluya yango to tiki Saint Esprit azwa contrôle du début à la fin to bebisi nyonso abokese na kombo na Yesu Masia. Saint Esprit soit contrôle. Père, nous te levons encore une fois de plus au nom puissant de Jésus-Christ pour ta grâce tu nous as sauvés sur la croix. Amen. Motazaka moto obonga ma nzambe te nzambe nde akotika la nzambe. Alléluia. Ya solo bien aimé dans le Seigneur balobi moto azaka moto akoki kokoma nzambe ata mokolo moko te kasi nzambe bengi biso asali biso ba petit Dieu soko yebi ko se conduire bien okoyeba ko kozala na bonzambe na oya moke wana po okelami ne lilingi ya nzambe. Alléluia. Ce qui frère na biso ayebi eza pona kolakisa ke moto aza moto akokoma nzambe te asali bokeseni. Alléluia. Sans plus tarder to continue na partage na biso ezalaki bongo na Genèse 27 to bani na verset 41. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Ésaü a voulu à Jacob d'avoir reçu la bénédiction de leur père. Il s'est dit, mon père va bientôt mourir. Ces jours-là, je tuerai Jacob. 42. Quand Rebecca apprit les intentions de son fils, elle fit appeler Jacob et lui dit, attention, ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, écoute-moi bien. Mon fils, pars d'ici, fuis chez mon frère Laban à Haran. Tu resteras chez lui quelque temps, jusqu'à ce que ton père se calme, et jusqu'à ce que ton frère se calme, que sa colère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu as fait. Alors je t'enverrai chercher là-bas. Je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. Alléluia. Bande konangai. Ceux qui t'ont na ba cassette précédente na lobara toujours kokota na chaîne nanga o eza na komba Easy Label na YouTube espace baraka. Ceux qui ont na chaîne nango comment na ba cassette précédente tolobela ki na ndenge ya nani na tangu Ésaü leki na ye azwa ki ba bénédiction na ye faute ezalaki ya Ésaü ye moko atekaki bonzambe na ye. Ye moko atekaki ki droit de naissance na ye, atekaki ki pifo na ye, ki mokolo na ye. Ésaü ye moko atekaki yango. Alléluia. Et comme il attend la bénédiction, Ésaü yo si otekaki. Loi ezali fo ba pambola mona liboso. Ésaü ayaki. Yango tolobaki batu mingi ba perdaki bokonzi na bango. Totalisaki Adana FP na jardin d'Eden a perdaki ki bokonzi na bango oyo bayebaki kopesa litoi na bango na nyoka likolo eloko bapekisaki bango tomonaki pe Sarah lelo soki bitumba Iran Irak bitumba Israël lelo eza pona Ismaël oyo Sarah zalaki motema duku akomaki kobanga libala nanga ekobeba yango tomonaki lobaki na mobali na yake na servante na bandeko tozali ko bebisa ba bénédiction na biso tozali ko bebisa makambo na biso likolo nini likolo ya kozanga patience likolo ya kozanga koyoka nzambe likolo ya kozanga kotosa soki ezawaza kaka patient ndenga utaki na ye koboma nyama. Alléluia. Alambi nyama na ye alie ande koteka boya ya na ete yango Bible ezo bana biso patience ezali vraiment fruit o ya makasi pe ya Saint-Esprit. Kozala na patience efutaka tomonaki Job azalaki na patience malgré mikaka tolona ba problème azalaki na patience avec la foi avec la patience aussi nzamba chaki loboko. Alléluia. Tomoni awa Ésaü akomi na motema mabe Ésaü akomi koyina akomi koluka kaka aboma ndeko na ye
Mama moni bongo alobi te abengi leki. Alobi Jacob kende pa ya ndeko nanga Laban. Jacob kende pa ya ndeko nanga Laban. Kende kuna tiki no kanda ya ndeko no ya mobali kusila. Ebongo na sima nango okozongela ngai. Alléluia. Tolobaki na ba cassette précédente okomona mutu ye mutu asali yo mabe mais mutu wana ye mutu akotomboka mutali boso. Alléluia. Topesa ki exemple tomoni Esaú awa ye moko atekaki bokonzi na ye ndeko yo si otekaki ndaku siko balobi ke ndaku wana yo otekaki yango na 1000 euros to na 1000 francs mais siko balobi ndaku wana bakosumba yango na 80 000 eza ya yo susu te esi ekomaki ya mutu mususu mais komona kolondaku mutu asa atekaki asa komi ex kolondaku akoya lisusu. Alléluia. Ozwa mbongo na ozongisela nga ndaku nanga soki oboyi ekomi bitumba metango ya tekaki yango akanisaki te soki azwaki mwa patience. Tolobaki lisusu exemple Satan mutasala nzambe mabe a désobéissaki babwaki na mokili nzambe kuta bomi ete même nani alukaka nzambe nani alukaka kobebisa bana na nzambe zakaka Satan. Batu oyo baishuaka na vie batu oyo basalaka batu mabe bango nde bazalaka mitema mabe plus okomona mutu abotoli libala ya moninga mais mutu wana nde azoyinga lisusu première femme koleka lingi première femme akufa ta kokufa yazwa place wana et puis soki ata première femme akufi akozwa susu bana na ya nyokoli bango bana na ye bazala na se ya bana wana asali yo nini. Alléluia. Yango to monaki nzambe alingaki mokili yango to monaki Adam na Eve to pesaki su liseso Adam na Eve tong basumukaki bakomaki mitakala valeur esilaki Esaú awatekaki droit de naissance valeur esilaki akomaki tunu azaki susu na kimpifote tolobaki Adam na Eve tong bapeshaki balobi nzambe ye nzambe bande kokutana na mutu nzoto mutu alataki ezalaki nzoto ya gloire ekomi bakomolo bana nzambe te tozana bilamba te nani yango ayebisi bino ke bozana bilamba te o to désobéir to liembuma balobi nzambe azwaki poso ya nyama po akanga soni na bango pe atindi bango kende ko cultiver la terre. Tolobaki lisusu batumi bakomisa bilamba lokola religion na bango onga elamba ezali pona kokanga soni bit nzamba selaki mutu elamba po ekanga soni po nzoto oyo mutu azalaki nango na jardin d'Eden ezalaki nzoto ya gloire ezalaki na besoin elamba te bien-aimé dans le Seigneur nzoto wana elatisamaki na nguya yango wana nzoto wana epermetaki ke mutu amona nzambe yango nzambe alobaki mutu akozonga mabele po nzoto ya mabele elongwa po tozwa banzoto moko oyo tozalaka na oyo tokozala na banzoto moko incorruptible donc nzoto moko oyo ekokoza susu na lisumu te yango mutu azalaki nango na jardin d'Eden yango yo mutu okumisaka elamba onga na mvuataka ngai elamba ezali mpona kokanga soni na yo yango tomonaki Yesu Masia na Kolosi ndeko nanga makambo oyo Bible eza la vérité. Alléluia. Yesu Masia na Kolosi bawelelaki elamba na ye batiraki yango au sort pona nini elamba pona nini bazwaki kaka elamba bawelaki elamba ya Yesu Masia po basana nango nini Yesu Masia akufaki nu sur la croix akufaki kaka na eteni moko ya mukie akufaki ne kulusa bazwaki elamba na ye elamba oyo soni oyo balatisaki biso elamba oyo kokanga soni po mutu azalaki na soni yango nzamba alatisaki elamba bandeko na ngai yango nzamba alatisaki elamba lelo okomona batu mingi babebi kaka likolo elamba batu mingi omona likolo kaka keno somba robe moko ya mona ki cher mona mwasi akopesa vi na ye mobimba
akokende koteka nzoto na elikola somba elamba lobi mode mususu ebimi lobi okuna mode mususu ekobima lobi kuno kotale lateli ya ba mama olobi o Jezabel azongi nyonso ezokende kaka na mode elamba Satan alingaki mutu azala na nzoto ya gloire te oyo ekomona nzambe te kasi alingaki mutu alata soni azala na elamba oyo ya soni lelo elamba ekoma kosala makambo bato bazoyeba ba musicien bazo kolakisa ba musicien profane bilamba kaka bozwi na bango baza ko musée yango na bilamba. Alléluia. Ndeko nanga yo muto ko okima kasima ya mode keba na mode. Alléluia. Tozongi lisusu oza ki parenthèse munene to fungola ki pona ko lakisa ete ata Yesu Masia sur la croix ba longola ki elamba na ye ba tiraki yango au sort. Pona nini ka elamba miyibi o bazaki na Yesu te kaka elamba na Yesu Masia. Pona nzambe latisaki biso moto elamba tango moto asumuki nde nzamba latisi moto elamba. Alléluia. Yesu Masia ayaki ko longola soki totali Yesu nzamba lobaki mabele ko botela bino ba épine. Yesu Masia lobi na ye kokokisa liloba tata azui épine. Yesu Masia alataki kotsa nzube na moto. Bibi malédiction lobaki eke mwasi akobota na douleur akobota na pasi nzambe aki ko alléger biso aki ko somba biso na makila ko zongi c'est alliance batubaki emopanga mai ebimi makila ebimi place mwasi abimaka na mopanzi ya mobali Yesu Masia ye ko futa alobi nzambe ta makila na nge bimi na côte na ngai mobali ya libala. Oh Yesu aki ko futa nyonso asopaki makila babetaki na basete na ye abi mobali oko souffrir pozwa il faut o cultiver mabele ba cultiver kama mabele na maboko na makolo ale nzamba beti Yesu Masia beti basete na maboko na makolo alobi mwana mobali okotambola luka musalo ozwa na maboko na yo ezaki modi na pamboli maboko na yo. Alléluia. Pifo oyo yo tekaki Yesu Masia kokisaki sur la croix. Ezaou oyo tekaki droit de nes. Lelo yo lipamboli na yo koma epa ya moto mosusu. Lelo yo libala na yo koma epa ya moto mosusu. Lelo ki leadership na yo koma epa ya moto mosusu. Pasteur telema. Mama telema. Soki yo ki maloba oyo. Yeba ke Yesu afuta. Okoki lisusu ko récupérer. Job buzui na nyonso ekendaki. Job avandaki kana sena makolo nzambe. Mama soke oki mungongo na eko komisa motema na olibangati ayaki ko futa yo oyo obebisaki misana nzambe likwa kolanda ba mbomenga mokili okomaki ba pasteur balinga ba jipe ba pasteur balulaki elamba ezalaki pona soni tango muta yoki tango nzamba saki biso ne elamba te yango mona ka mwana tango abota maka ayaka kaka bongo. Lelo muta koma ko lata elamba pona soni lelo pasteur likolo o lata ba veste okoma ko ntima même miyibi bakende ko yiba po ba elaka yo ba veste o lataka o teki bokonzi ezawa tekaki bokonzi wapi bokonzi na yo mwasi alibala lokwa mobali mwaza makoki osombelo superté okoma ko teka nzoto mibali nyosa Facebook bakoma ya yo poka ko lata aucha kabelo ocha brésilienne zonga na makolo ya nzambe. Alléluia. Elamba onoza kolata eza pona okouvrir lisumu eza sone na yo yango nzamba baki muta ko couvrir lisumu te nga na pesi elamba na ngai ba tirer yango au sort maintenant eza lisusu isagie elamba te mais soki olati Yesu Masia olati gloire. Alléluia. Yesu Masia lobi na pesi elamba na nga bolata ngai yo lata ngai ozwa gloire. Alléluia. Ndeko nanga tokei lisusu awa na verset kaka chapitre 27 verset 46 Rebecca dit à Isaac, je suis déjà assez dégoûté de la vie à cause de mes belles filles hittites. Si Jacob épouse à son tour une fille de ce pays, j'en prendrai ma dernière raison de vivre. Je perdais ma dernière raison de vivre. Rebecca lobi na mobali na ye
nazali déjà dégoûté na vie pona mwana na biso Esaü basi o yake kozwa ya mboka oyo itite. Soki Jacob pa bali kaka mwasi ya lolenge o na kati na mboka oyo na kobungisa esengo na ngai ya suka ya ko vivre. Bandeko ato moni Esaü azalaki penza kotosa te. Esaü abandaki penza kosala esengo ya mama na ye na papa na ye te. Esaü azalaki vraiment mwana moko oyo apesaki mama na ye kimia te. Ndeko na nga ta mususu eyelaka pe ngai na yo. Topesaka Nzambe kimia na makambo na biso te. Ta mususu pe yo elenge opesaka ba parents na yo kimia te. Mwasi opesaka mobali na yo kimia te. Eza pe na mibali opesaka basi na baona bana kimia te. Likolo nini mobali atekaki droit de naissance. O mona mobali avandi na ndako akomozela mwasi akende koluka. Yo ozozela mwasi akende koluka oyebi atate biloko liaka ndako soki eza ya mbanda. Papa yo ozwa kaka mbongo mipesa vi na basi ya libanda, o mipesa vi na komela masango, o mipesa vi na kosala n'importe quoi. Yo koma grand sapeur kolata voata kuvoata. Mama sikoyo azwa epai ya nani? Tala ndenge okotisa auditeur na ndako na yo. Vie de prière ezangi tala makambo komi kokomela yo. Oteki kibokonzi. Mwasi na yo lelo akoma na maboko ya mutu mususu na bana. Pona nini papa? Pasteur oteki kibokonzi na yo likolo yoka ki don moko bazo pesa ba don oke ko fuka mela satana oteki église de Dieu oteki peuple de Dieu. Nzambe penza pambola biso tozonga na makolo na Yesu. Nzambe apambola biso tokutani lisusu.